Maman Belleville, en tout cas c'est un bagarre à Zayaya Nayo. Donc, petit cas c'est un bagarre, ou souvent c'est un bagarre vraiment dans ma prière. Petit cas c'est un bagarre. Bande qu'on a une sur c'est comédien pour soutenir cette bagarre dans ma prière. Septième dans un an, non pas on sait quand. Alors tu as la rabat na misuboy. Donc, c'est quand moi, il est c'est force parce que je l'ai dit, moi, je peux essayer force parce que sur le ciel, ils ont septième bagage soda. Le septième bagage, vraiment, c'est un hôpital. Donc, il y a un mois dans l'hôpital. Donc, ils ont ça n'a pas si. Le septième bagage, il y a un salanaye, il y a un bibina tonga qui musana ya zongi. Mais c'était un bagage en ambit. C'était un bagage comment il n'y a pas ça. Maman Olive, c'était un bagage. Aza malade, maman Olive, maman a banoté karabanate, c'était un bagage. Aza malade, maman. Vraiment, au souvenir de ma prière, maman. Au tout cas, c'était un bagage. Au souvenir de ma prière, maman. Maman Denise, au tout cas, c'était un bagage. Azamwa nabino bo souvenir ba prière botika été na septième azolo bateni nté eloko mokoté et comme ça misibitima kaboye mutu mamoko etanaye échanger comme que vous pouvez se makila bon mutu mi bazo se makila vous bazo se makila il faut mieux tension donc na comprendre té tout ça li un mois donc on a pour ça bateau ba fan ne se qui à septième bagarre. En tout cas, sur la septième bagarre dans la prière. Donc, batikate na bani en se bâti c'est comédien. Sur la septième bagarre dans la prière. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zongi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça business, pour que nous ayons bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti Docteur Li Koukouma, bana ko bali Kouma. Comment nangai na koloba eza passé. Bien moi Li Koukouma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mois 3 mois fona kanga mane loko mobo na ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal o seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babota mana bon nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc à partir kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko ako moko telema
nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Nous avons de partout aujourd'hui. Tu vraiment na sangomoko oyo ça se passe surtout dans le monde de comédien. Voilà pourquoi la Bible est déclarée sur le baquet, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Donc na vie na biso ba tout ce que tu as vivre, il faut te rendre gloire à l'Éternel et surtout ceux qui oyo ozoliozo mela sepe là comme ensemble parce qu'il m'a tapé sur ce fait de vie pour bateau nyonso baza bameto pito biso leki bangoti bateau mususu ba tiki biso ba biso leki bango le remonter tant mususu ba baza ki malamu koleka biso. Voilà pourquoi lelo na plateau na ngai nazali bongo na dipine oyo azali artiste comédienne pe azali l'équipe propre ya artiste comédienne 7e bagarre azali artiste comédien obili boyebi na mboka oyo asali musala vraiment ebele na kati ya monde ya culture théâtrale. Bonjour. Bonjour papa. Bon, en tout cas vraiment bolimbisi biso mo moke parce que surtout ye moi rapide awa l'hôpital 7e bagarre to kaki azali kobela nini ezo tubisa ye. 7e bagarre abandoko ka abenga ngai dimanche abenga na téléphone abisinga ke dipino za wa dimanche te le dipino za pinga mina za nga lakini répétition ça bale abisinga te yaka na sana are mabaya yaka wana na za wana yaka ngape na zumo to na are mabaya na komuna kuti wana aolia are mabaya kauka prince ya victoire voilà na kuti pe wana parce que tenga maboke ouais na kuti wana aolia liboke na vitalo tala komana ngape bisinga o me linga mina na bon fond na de ba pesinga pe bon fond na no me ai singa olia liboke tenga mina olia na ni to ndo solo na e beke ngape na kota na mbesi na nga ya Babylone na no lia na nga wana bon to fani vanga ne to fani vata ke yana le to fani to yo sala mutu to ka biso mi bali kaka okay to na mutu to ka biso mi bali to komiti 22h abisa enga le mina nga na koti ndako ne la bimina are akabuka wana kaka na zule mota sani ya kei ngape na ke na nga pa na futela na ke na ngai lundi to kutante mardi to kutante na poka sani abenga nga abisa oui yo nini oyinda kuti ngabe na oya na yaki na ngapeti mercredi na tongo na ba bengi ngai pa ba mwana jeune fille tantia de tie ou dipino za wapi ngabi se nindi o yaka noki na ndako ni na zuli na ke kuna na ndako et pas 7e baga to ke kuna 7e baga a piqué crise na nini parce que tozaki na bien alenga pasité ayoki vertigité lundi à l'hôpital, comme l'hôpital docteur, il y a un côté à la fin du bande, il y a le qui est côté à côté singai. Il y a un côté qui est dans la 7e. À zone au bâté, il y a le côté et comme il y a mis si bitima au caboué, mon maman est en échangé. Comme il y a beaucoup de ces maquilla, mon tout le monde se maquilla, vous vas se maquilla. Et comme il y a tension, donc on comprend de tout. Tout ça, un mois. Depuis à ça que crise, ça fait déjà un mois. Oh là là. Avant Abela, est-ce que man fait ça qui va malaise, moko ya ba cinéma comme maladie? Non. Ça l'a quitté. Parce que tout ça qui est dimanche, tout ça on a le but. Tout ça qui est bien, l'habitude me balé. Tout ça qui est très bien. Nga na lie na ngai ba boki na nga na o sexa na ngai kutu ye ya zo fina kutu téléphone est-ce que belle attention non belle attention elle avait des problèmes peut-être oh ils qui peut-être que tout ça y est de la famille ça na wata musu mutu ouais tam ça ba problème moko boye déranger qui makasi et ma promo pesi là qui nango mais ba septembre petit kala parce que le petit kala bon éviter nenga benga bon éviter nenga benga kinga na éviter tam ça nga so na nga mère asola na nga pe souti akumena obeta masone mususu ya famille kaka ya biso
Voilà. Tant que c'était baga bengi oye donc abengi yo ko makira bengi bo fanda ka bo solo la. Donc abenga ki ngai taki ngabi ki ngale ki nae na mela mama ko bi ka ndenge zala. Ay bi ngale ki na bi temali ngalo ya ka mona mama ne na zo ki moto na ke na mela mama ko na le na liboki. Mais quand tu as bino ce conseil examen de conscience, c'est comme si elle te parlait des choses peut-être au lieu c'est comme si elle bien ngandi kamo et sangai mais ya ko bi sangote ah le blanc ngati ay bi ngati ali zana posa sona parce que pour mardi na pourquoi ay sister que oyete pona ni na enda kute pona ni na kenda ki petit so na ebite kamuni na ngai bi sangai. En vrai, comme ça, c'est comme si qu'il avait un problème, il y a qui exposé yo, mais c'est comme si il y avait un peu ko si ko yo état na yeza niveau ni 7e dans un na pensé kaka autant la ba na misuboy donc ma fonction c'est kaka moi il peut se force parce que joliate mais on va toujours essayer ils peut essayer force parce que sur tchelo na mnoko ils bimala donc banda ça écrit ça jolia penzati te Aliette s'il vous plaît awa tous à l'hôpital ni bon tu viens de couper sa adresse voilà toi boss qui c'est bicho à toi pour le bangote pour la discrétion parce qu'on est des humains. On a pour ça bateau. Ma femme ne se prie à 7e bagarre. En tout cas, pas sur la 7e bagarre quand on va prier. Donc, on va tirer la bannière en ligne sur bâtir ses comédiens. Pas sur la 7e bagarre on va prier. Donc, voilà. Oui, certainement, ils ont bongo ceux qui montrent ensemble. Après les problèmes, ils sont africains, bantou. Bantu bazalaka soki uninga ko les problèmes boka ko assister surtout comme toi ba chrétien tu vas kaliboso ko sambela et puis tu peux jamais ko te boko na poche pour na ko sunga déjà un mois ça montre déjà que vraiment coût et même ya ta ba dépenses ça pena likolo donc et je sais vraiment que intervention moko bato nyonso to bayebi 7e bagarre o ya zali moko surtout ba te comédien na mboko asala fierté na biso et puis muto bato et puis surtout ko lo bengaye asalela ye en tout cas s'il vous plaît ceux qui ont eu 7e bagarre tchalo boko na poche contribution na eux et ko sunga makate surtout na yebi bien bela la patrona mama Belleville ce que na yebi ozamuta bato o raisonna rapena bato nzambe na yebi ke atia na kata motema na yo ya kosunga loko sunga nengwana na yebi ke soki tango sunga kotala ka simate ke non pona muta zongi silanga yango mena kosunga na yo Belleville Kandela patron en tout cas soko la tio na motema vraiment soko kimbela oyo mais quelqu'un peut intervenir atana mukie ozanango osunga baninga au tapeka de konabiso 7e bagarre. Est-ce que vous avez un mot peut-être pas il y a Belleville? En tout cas maman Belleville en tout cas 7e bagarre aza yaya na yo donc petit 7e bagarre au sur 7e bagarre vraiment na ma prière petit 7e bagarre donc merci. Voilà, en tout cas, tout ce qu'on a prière, coup de tout bouillé. En tout cas, tous obligés, il y a continuer vraiment interview parce que il faut ma question là qu'ici et vous comprendre vraiment où mon qui on a vraiment très abattu par rapport à cas où vraiment intervention ma prière parce que avec la prière notre sœur à côté les mains à besoin de la moussa naïe. Depuis que malade y a quand on zoto 7e bagarre soda pour le 7e bagarre vraiment ça n'embête hôpital donc il y a un mois n'embête hôpital donc ils ont ça l'a pas si pour 7e bagarre il y a musala naïe alinga bibina tonga ki musala naïe ya zongi mais 7e bagarre ça n'embête 7e bagarre comment il y a pas musai ça va passer. Oui, ça va passer. Ezaka et comme les biso. Bande konyon so ba comédien. Na ebi ba comédien ba zakana bolingo. En tout cas ndeko na biso moko na biso a obela.
tant que monde a zo tant que bato abela to boy to bakaza gravité to bi ki aza penza malade. Elle est vraiment malade. Et c'est une intervention vraiment à Nzambe et c'est une intervention il y a ma prière surtout parce que tu peux avoir l'argent mais ceux qui Nzambe a le bon côté donc bon on est qui perd donc ça bon on est big sauti dans c'est appelé ba comédien nyonso to sunga bozo mona vraiment ta neki na ye mai na misu azolela lui que c'est un bagarre bazo pangusa ye azoliate tout soumis premièrement la prière et le gouvernement est plus important en wana tout le monde a rappelé que vous avez un mécène na Moussa Nabino vous avez un mécène na Moussa Nabino ou basunga Nabino moi mon corps ça pas un mécène le compte maman Denis Nyakero fondation naie le ko la maman Olive vous avez malade mingi maman Olive. En tout cas, maman Olive 7e bagarre, Aza malade, maman Olive, maman Banotti Karabana, 7e bagarre, Aza malade, maman. Vraiment, au souvenir de ma prière, maman. Au 7e bagarre, au souvenir de ma prière, maman. Maman Denise, Kotika 7e bagarre, Aza Moana Bino, au souvenir de ma prière, Botika été vraiment au souvenir. En tout cas, Congo Mobimba, vous soutenir cette bagarre dans ma prière. Vraiment, voilà. Namoni, aujourd'hui, on est basé benga pour les questions à qui. Vraiment, en tout cas, oui, nous sommes en benga question qui. En tout cas, nous sommes obligés tout tika vraiment de qu'on a besoin à question à qui si ça demande vraiment, ça demande penza, il y a de l'argent. Et c'est un plan bon. Même maman Denise Nyakero, en tout cas, de qu'on a besoin c'est un bon. Même il y a le bien monté. Maman Olive Lembe, vraiment, botia le bon qu'on a poche, ça demande vraiment beaucoup d'argent. Tout le monde dans ce tambour là, dans tout ce tikai. Ce qui m'entend pour ça, à ce moment après, peut-être à Bengabino à contacter mon numéro. Bon, le numéro est 089 111 76 61. Donc, téléphone dans WhatsApp, vu que l'obité qui kobongisaye monsieur sala kinya na ko isaki téléphone Android dépendant qui non ça la touche donc oui na ko appelle numéro parce que non c'est la téléphone à 7e baga et il mo non c'est là ouais na ko pesa numéro 7e oui non son téléphone na pesa numéro c'est ça pesa numéro 7e baga non siko faut na bimisa ngo na téléphone numéro ouais Airtel ya Tigo na non tout ouais so c'est la WhatsApp ne attends s'il vous plaît, pas tout sur l'année na WhatsApp, sur na WhatsApp s'il vous plaît. Bon tenir sur regarder s'il vous plaît. En tout cas, c'est notre sœur. Et oui, c'est là. En tout cas, bon sur regarder parce que l'état télé na plateau. Tout le monde m'a bien été vomi, tout intervenir kaka. C'est un bagarre yangoyo. Voilà. Ils ont combien de c'est là. Total, ceux qui ont numéro nini. Et c'est le numéro ya. Ah, il y a Tigo, voilà. Je vois RTL là. Ah, vous avez Tigo. Tigo, je crois que c'est dans WhatsApp. Ils ont compliqué mon cœur. Tigo, oh, on que nous avons tous. Ouais, téléphone, il y a mon autre yamba. En tout cas, bande pour de partout. Boïti comme on a très bien. Que vous avez mon andengue. De qu'on a vu sur 7e bagarre. Azali vraiment malade. Comprenez bien ce qui toujours le baboyer. Vraiment, c'était vraiment très important. Il y a que peut se communiquer aujourd'hui on a que na kati ya ndeko na biso ndeko na moi si au monde vraiment qui mal ami sur sali malgré azama un peu discrète elle peut que développer ndeko na biso ta vraiment gravement malade. Ça demande l'intervention de vos prières, l'intervention il y a ba moyens financiers en tout cas vraiment beau sunga ndeko na biso et c'est ngapena mbongo aux familles bazo bimisa mbongo biso moto en hôpital awa bazo linga tout temps comme hôpital té mais il que tous en hôpital awa place cette bagarre azali
tozomona mata kita bandeko na ye bazokita mbangu mata kita bodonasi kita bazobima esali biso pasi kolimisa biso mpo motu oyo azobela biso toyaki toyebaki teke tokutaka oyo boye toyai kaka kino tobengaki babino boye atan toye nde tokutani na likambo ndenge ezali koleka awa antuka motu osa kolanda biso ndeko oyo ayebi 7e bagarre bandeko na biso ya diaspora bandeko na biso ya diaspora en tout cas yango beau comprendre très bien que ozo na mutu pesa on kaso iba na mutu c'est dicté bango c'est vrai ça na mutu ona la tigos ya 61 s'il vous plaît on a pesa na chai micro beau se regarde s'il vous plaît na chai micro voilà. Voilà, na bimisa yango na bimisa yango. Bimisa yango. Yango yango. Pesa na dicté. Plus 243 89 39 72 708. Donc na bandeli plus 243 89 39 72 708 plus 243 89 39 72 708. Donc au numéro il y a 7e bagarre soko bengié au kozwa yango numéro 7e bagarre. Donc il quoi net de connaît aza pour utiliser pour le numéro il y a 7e bagarre. Au lobby le banner suffisant surtout pour la émission de l'autre interview. En tout cas merci vraiment le basukolanga ezali ke ba soutenir les kaka na ba prière ba tenir surtout ba fan tout ya 7e bagarre bande kona enyo sur l'artiste comédien pour soutenir 7e bagarre na ba prière. En tout cas maman Denise kotika 7e bagarre te pour soutenir yo maman Olive pour soutenir 7e bagarre botika été na ba prière. Merci. Oui, en tout cas botika été pour soutenir la prière. Vous comprenez qu'on a vu ce parce que et que bimaloko mtu bazako sa lolombo ba sa lolombo te bamba bika bo soutenir ba prière ba soki wana mais ngamira na lobi ke bo soutenir yé na ba moyen financier ya monde. Donc s'il vous plaît bo soutenir vraiment parce que ça demande vraiment beaucoup d'argent parce que et si quand tout ça awa no pita tout mona mata kita ordonnance ba mbango zo le cas. Donc, nous avons une émission partout dans le monde. Donc, la diaspora, même les comédiens, même les bâtiments, même les fans, ce qu'on dit qui était bagasse. Et puis, ça, et puis, bon, se souvenir encore. Tant que beaucoup de monté, ma batte, pelé, bah, c'est plaque. Personne va témoigner, je vais les. Bah, témoigner, je vais te yébiquer. Bible Zoloba. Satan, le diable, ne sera bimi accueilli. À Koluka, à question moi si kata Koluka zonga. Et alors, soit que tu passes pour aller à Koluka à Vesika. Mais moi il va y avoir pesata à se pelakate mutu oyo azaki mutu naie, so ki atiki akotika eta Koluka ba combat toujours. Mais biso to bi que moi na nzambe nyoso azaka na nzambe ata sata bungisi abunisi ma kolonga te. Amen. To mona ki Job. Amen. Diable simba ki nzoto na ye. Même si bilo connaît mais amen. Job a cédé quitter. Donc nzambe toujours ayaki les derniers. Voilà pourquoi Job a dit que non, l'Éternel est mon rédempteur. Il se lèvera les derniers. Biso yebi ke nzamba ko telema ko sala ndeko na biso 7e baga ako telema pe akobika. Merci beaucoup d'ici là portez-vous bien. Merci. De Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire
ndambo limité et puis ndambo l'état apesi ngai mpona bandeko na ngai nyonso bacongolais boyebi baréalité nini topase nango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na ainsi dit l'éternel soki l'état s'est décidé tomona so bafaser na nzela te c'est difficile ya kosala ngo nga moko c'est pour ça nazolancer appel na bana nyonso ya nzambe mpona classe ya bana oyo mpona loyer na bango kolata mpe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible mpe baza na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende besoin oui tika sokoza na Sainte-Thérèse les seuls l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'Omaïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, obosatonga mo biba. Yango jibe service et zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Zibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo
monisanga loboko na Zambalolo yo azosale Zambaka basangolue azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Kombama na yo Jésus Kombama Chirubu Yesu na lingi na tatola Yesu Papa na lingi na témoigner Sambalo na ye Napena tatola bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Sambalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Yesu Undelanga yo Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga yo Yesu, Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga lole Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai Na le Bible bisenga senga sanga lole Lokota ngai Yesu, Yesu Lokota ngai Yesu, Yesu Lokota ngai Yesu Kotika ngai te Lokota ngai yo Tombola ngai Yesu, Yesu Tombola ngai Yesu, Yesu Tombola ngai yo Laisse moi fako Laisse moi fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.